Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, bafa nyonso ya Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss, Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengia Combat Congolais TV, vraiment. Amour la zana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Yvette Kalombo abengi donc Yvette Kalombo abengi Karine Mokonzi pour ayeba bikamoni nezoleka bango na héritier. Karine Mokonzi atali Yvette Kalombo nenga zalaka fragile abeti douce. Bokilango en tout cas eza vraiment elengi. Mbote ba papa ba mama bandeko ba randonnette na ba rando nyonso na ba obalinga rando na ba obalinga rando te. Na ba sala nzambe na ba Sainte Anoirite na ba Sainte Ingrid Kabo. Bon bandeko nanga la kanisa Yvette Kalombo soki abengi Karine Mokonzi vraiment ezalaki te po kaka yeba makambo nini eza na bango na héritier po kaka te ayeba pourquoi bakomi boye na héritier etangi bazalaki malamu. Soko abengi la kanisa ata nayebisi bino te bino moko bozo imagine ezali po ezala penza sir soki Karine Mokonzi abimaki na ex na ye obasala 3 mois na ndako donc fere obati na simagola donc ayango amemaki na mayele po Yvette Kalombo ayebi kaza mayele ya kelasi na mayele ya bomoto. Mais Karine Mokonzi aza mayele ya ba mayele nyonso po Yvette Kalombo aza mayele ya kelasi na mayele ya bomoto mais mayele mingi Yvette Kalombo aza nango eza mayele malamu. Mais siko Karine Mokonzi aya na mayele malamu ya kelasi na mayele ya mokili aza pe na mayele mabe donc pona kosala bato mabe te mais na mokili toyeba malamu na mabe siko mingi bakimaka kosala mayele mabe sino te kosala mabe mais mayele mabe okoki mpe koutilize yango na likambo ya kitoko po ezala positive. Yango moni Karine Mokonzi autilize mayele mabe abeti Yvette Kalombo 12 omoni ndenge eza autilize mayele mabe mais po asala mabe te po aprotéger po Karine Mokonzi ayebi ke Yvette Kalombo soki azobenganga eza mpona bien sûr azomitungisa mpe ndenge bango bakabwani na héritier mais azomitungisa plus mpona histoire oyo ke ye abimi na fere etanke aprotége afere abima na afilora te ozomona sikoyo ndenge abimi na ye donc pa ya Yvette Kalombo azolinga yeba ayebi ke meme ntango akosolola na Karine Mokonzi ata Karine Mokonzi alobi ne direct teke na bimaki na ye mais ntango babando solola Yvette aza na basystème bozo solola mais eza neti interrogation nakanisa na prononce yango bien interrogation donc neti azo interroge yo donc neti oza na devant police ou bien détective okanisi bozo solola nzoka nde azo pose yo azosala ba technique po yo okrache morceau donc oloba mwa likambo moko boye donc Yvette Kalombo aza na ba technique wana mais sikoyo Karine Mokonzi ayebi malamu mayele malamu na mayele mabe donc soko yele modèle wana surtout soko za pire pamba même ozwa
4 millions de diplômes. Obimaka le premier. Ça pam. Oya maîtrise à tous les deux mayele. Alors, Yvette Kalumba lobby, Karine Mokonzi pas sol. Non, na kanza ba solek na minute wana te pona salak de temps ba solek. Mais na yebike Karine Mokonzi ça ye benga moko tango to sola mingi pour siko boye. Donc ba solek vraiment moins 1 heure du temps ou bien 2 heures. Faisala entre 0 et 2 heures du matin. Pour heure wana ça penza heure bien pas code 703 ba betango bien avant de calmer. Pona kanisa boyoki bien Yvette Kalombo yemoko na émission ya Kleboa alobiango a solo laki na Karine Mokonzi a yoki maloba yoki muninga na ndenga lobi et pas ndimelié mais nana ndimike fo Mokonzi mboka loba na ebeso Mokonzi mboka ndina loba kyango ba yoka ka litoi mokote fo yoka matoi mibale na ebeso soki ba lozolo bile na monoko bina litoi mais Mokonzi mboka wana aza ya mboka na bango ya mboka na biso Mokonzi mboka balobaki bayoka litoi moko te bayoka dema toi siko ye lokola yoki na litoi Karine Mokonzi alobeli na litoi siko fa yoka susu Erika alobeli na litoi ayoka matoi mibale malobango ekokende ndenge nini mais tango alobi yango si malobi susu na émission na kopesa muninga na nga conseil tika ko skotara ko se sacrifier makasi na makambo bato mosusu donc elingo leo baboy Yvette Kalombo andimi penza 12 oya propre o Karine Mokonzi ningisi eza ko 12 te mais code 703 bis o Karine Mokonzi linga ko mata mingi na vervier sikoyo Yvette Kalombo lokola sa ndimi donc apesi conseil po pesa moninga conseil na ndenga yebisi yo entre temps bosololaki opesaki conseil wana te ou bien lobaki lika mosusu mais opesi yango na media elingi kolobaki tango vandaki o raisonner donc Yvette Kalombo tango vandaki a raisonnaki alobi ke Karine Mokonzi en tout cas ayebisi nga vérité et puis Yvette Kalombo aza capable andimango parce que Karine banda bazala l'accès bolingo penza makasi Yvette Kalombo yemoka lobiango tango azala kotanga azala na problème na mwana classe na bango moko discussion makambo ebele mais Karine Mokonzi yati na classe na bango koti na classe abundisi ennemi ya Yvette Kalombo pokaka akotela Yvette Kalombo pokaka atumbolaki Yvette Kalombo pokaka Yvette Kalombo aza camarade na ye ya motema tala bolingo ya niveau wana yango Yvette Kalombo soka tali banda yeba Karine Tilelo, Karine a sala bolamu na bolamu panaye. Oui, en tout cas, wana na zone dimayo Yvette Kalombo, bino nyoso bon dimaye, po aza capable de andima likamu nyoso Karine awoloba. Mais Karine, touro ya kosie, donc abeti 12. Soka kosie, ezate po asala Yvette Kalombo mabe. Parce que Yvette Kalombo aza fragile. Alors, na bolingo oyo Karine Mokonzi aza nango soki Karine Mokonzi ke lobi nango ou bien semaine roya alingi azonga kisasa wana akoloba ne zerata na roya kuna na oyebisa kuna nde akoyebisa ita muso vérité si maninga ko senge pardon si maninga ko loba alinga ko tala ndenge alinga ko banda ko bondela kaye soki aza na kanda na ye atabi ko roya a 1 mois 2 mois ba kokoma bien mais Karine Mokonzi aza musika aza sikoyo na mikili 8000 km na ndenga likolo pona kokutana na Yvette Kalombo donc sikoyo soka bambiye les solo penza ndenge lekaki voire même soka beteli kaka 1/3 li solo Yvette Kalombo akotikala yeke akozala bien te même alobi alata face kaka ya lokuta yaki makasi kaka asala keza nango normal Yvette Kalombo akoka te po Yvette Kalombo aza neti bino te neti bandeko basi misusu te to bandeko mibali Yvette Kalombo aza mutu moko fragile na likambo tali sentiment donc tango azwaka choc na likambo tali sentiment azwaka yango vraiment donc neti obeti eku mpenza na tolo yango wana Karine Mokonzi ayebiki moninga na ye aza fragile na makambo wana yango aboyi koyebisa ye abeti ye 12
pona aboyi e akotikala na motu abando kanisa ngo ya tro e nsima nango esala basekel po Yvette Kalombo na makambo ba sentiment ndenge akufela mama na ye ndenge alelaka bongo eza sentiment ya mawa ya nini donc ti lelo ntango alobelaka yango neti moto nyonso akufela mama te me neti moto moko atikala na basekel ntango alobela mambo ya bolingo esalaki passe bien sûr nano etiki basekel te ça va mais oyo afere gola ndenge babimi na Karine Mokonzi ekokosala passe ndenge babolingo te esalaka passe mais lokola Karine Mokonzi vi nyonso bazala na ye Karine Mokonzi alakisa ye bolingo Karine Mokonzi aproteja ye ke fera bimana afelora te Karine Mokonzi donc alobelaka toujours ye bien siko le même Karine Mokonzi yango abimi siko na fera yango donc ye lisolo yango akotikala kocomprendre yango te akomona mpe ndenge akokondane Karine te ndenge akokoyinela Karine te sikoyo nyonso wana ekoki kobanda kosala ye mpasi po aza moto ya basentiment yango wana Karine Mokonzi lokola yebi ye bien abeti ye 12 to code 703 ya bis oyo alingaka komata mingi yango wana Yvette Kalombo oyo nyonso aza na ye oyo ayebani na ye fo kopesa conseil ameka kotuna héritier te po héritier akoloba na ye te me mokolo héritier akoloba na ye akoki koloba ne vérité ekozala bien te po Karine Mokonzi bato équipe nationale Gel Show Leket Show Cynthia Wador Afilora Pamela Shekola Yvette Mayemba Juvenal Kibala Tracy Mbelenga Pro Glody Dasuka donc bato nyonso wana équipe nationale landaka kaka bakisaka kendaka ayebisi ata moto moko te donc lokola ayebisi bango te yo mpe akoyebisa yo te soki ezalaki likambo mosusu akokaki ntango mosusu koyebisa mais wana eza likambo babimi na fere eza mpe likambo ya bolingo te bien sûr baza na bolingo eza na likambo ya bolingo neti ya yo te eza likambo ya bolingo moko ya bestar ya bavedette donc eyaki ndenge wana en plus Karine akanaki abima na ye te mais fere alingaki korate occasion wana te nakanisa yo vanda na ye 3 mois oyebi bien ye na basi aza ndenge nini nakanisa omona Gloire Langi abimine na Ngola abandaki kolande so tina ndako wana kobima na ye azokende ye moko samba maître nyonso wana mpona kobimaka na Gloire ya Olangi kanisa yo moko bajournaliste baye aboyi koyamba bango mpo azorange bazosala répétition mpo bakobeta conseil mais ntango amoni kaka afilora mbala moko atiki makambo ya répétition abendi Karine na mopanzi apesi kaka afilora Karine Mokonzi mpe lokola alinga kopresente kaka tani ya mabedi mpo basala émission Karine Mokonzi apikla na ndenge tu esimba te mais mokolo wana répétition ekendaki bien te mpo na nini mpo fere gola amoni déjà eloko akokorate te donc ye soki asepeli eloko ekopekisa mo eza te sikoyo mokolo bakende na Karine Hollande tala Karine na mikili ndenge akoma lisusu tala mokolo yango mbula ebeteki na mwa malili talaka makambo yango ndenge ezalaki bon wana ye moko akobeta yango nsima nango ntango abimi na ye gu susu ayokaki wana nano ayoka yango te nini mpa na bino ni mpa basi oyo abota na bango siko gu wana etindaki ye enchaîné orazonga Paris na groupe na ye yakende so Allemagne akontinue koenchaîné yango ozomona lelo bolingo yango eza siko boye siko bakoexplike yo nini Karine Mokonzi aexplike kaka motu moko akafolek donc jeune garçon groupe oyo ezaka ya bato héritier oyo bazaka na Paris ntango Karine Mokonzi asala émission na Teddy Katenda bazala wana akafolek bazala wana na bato mosusu donc bango obligatoire Karine Mokonzi fa mpe bango explication alors Karine Mokonzi ayebi ke bato oyo nakokopesa bango 12 te
po to vanda na bango na mikili bango pe mba ko protéger nga na likambo mususu na tango mususu na ngonga mususu po si ba protéger nga Karine Mokonzi ayebisi vérité et puis akafuleki pe baza bana poto balobaki na ye Karine Mokonzi yo folo bana so vérité soki eza likama bolingo biso na poto eza rien nga akafuleki na kokobima na mwasi oyo gimalela tikaki ekotya problème te na poto toza bongo nga na kokobima na mwasi na tiki ye nalobi bon petit frère nanga soki asempelaka na be kozwana oyo ye soko obala donc na poto eza likambo te bongo donc cousin no akozwa même mwasi oyo tikaki donc biloko wana na poto même na bato mwindo même na mindele même na moto nyonso oyo abotami na poto akoli na poto ayebi yango eza bongo moto moko te akoki kobondela mwasi osotika to mobali otika ozomona yango wana ntango balobi na Karine Mokonzi bongo accord ntango bana poto balobaka mpenza sincere ou bien tazo koso ekoyebana ke akokosoma likambo bolingo basaka na ntina ya kokosa yango te mpo abasoko sente bakoya kotikela mwasi te donc on s'en fout na nyonso Karine Mokonzi aloba vérité na kanisa akafuleki ye moko na émission non émission te na direct ya Karine Mokonzi aloba bien soki likambo yango eza kaka oh ya musicien wana o soki ndenge nini soki basali on s'en fout alobaki yango donc bango bazalaka na wata mais wana eza eloko pamba na poto eza eloko pamba ozo comprendre mais bino kuna na Afrique na comprendre yango même bato mosusu na poto basalaka yango mpo ngasi na mona likambo bongo na mona baninga oyo ya ngai moko bazokimanga parce que abimi na fi moko abimaki nanga au contraire kutu bakomi kobanga nga bakanisi bakomi bambanda nanga nzoka ezala bongo te mais ntango na ya koyeba ngo nalobi nzambe nanga likambo yango yango surtout époque wana nazalaki mannequin naosala badefile naoso sportif nakima même na télévision mais nalobi sikoyo soki nga nabimaki na 30 basi donc 30 basi wana vi na bango bakokobima susu na bakamarade nanga te mais likambo nini boye nayebisi bango en tout cas oyo elekeli nga vraiment elekeli nga même ekutu ata nazalaki na Afrique nakosala yango te donc nga nabimi na motu tosangisi nzoto kobima ne susu te bobambi ekombo mwasi na nga mais nazala kokoka même kokalikila yango te ozomona donc yango wana na poto biloko wana tokalikila yango te ke otiki mwasi kope copine même mwasi obalaki même soki ndenge motu mosusu azwi ye yo komi nango azwi mwasi na ye bon en tout cas faut kosalaka nango makasi to azwi mobali nanga faut kosalaka nango makasi mpona kochange biloko wana eza likambo ya culture te eza te ki oyo babantu au contraire babantu eza kutu différent nakanisa ngamu nakoexplike yo te na bakongo kaka oyo bozali na Angola na Congo Brazzaville eza na bato mobali na ye akufi bazwi mwasi wana na famille kaka babalisi mpe kaka na famille na ndeko donc noko akufi bazwi mwasi babalisi ye na mwana nkasi yaya akufi bazwi mwasi bapesi ye na leki donc biloko nga nazoloba tomona yango biso na ntango kuta kala te donc yango wana soki na babantu deja esalamaka nango bongo yango wana likambo ya bolingo Karine Mokonzi abimi na Feregola eza kaka na kati ya bafere Feregola asupportaka lidusu te surtout soki mwasi wana sepeli na yo en tout cas ezala lidusu litoi ya lisu même olongoli liyenzi même lidusu wana nyonso ekopesa posa donc asepela nango makasi epui naza content naza na d'accord na ye mpo nga bilengi en tout cas nalingaka motu nyonso ayoka bilengi ndenge alingi mpo bango ndenge bayoki bilengi na Karine basali mabe te na mibeko ya leta basali mabe te na mibeko ya kikamarade basali mabe te na mibeko ya bokoko yango wana babilengi ya bongo nga na monaka yango eza bilengi ya voie normale yango wana Yvette Kalombo bosunga ye atika kosala banquete bainterrogation surtout aleka na émission alobaki azozela ayoka lito ya mibale bozomona soki nalobi ki azosala bainterrogation neti procureur bokondima te
un jour bomona kaka comme procureur surtout le ça peut pas changer bomona kaka comme ça là la parquet pour oyo azo sala azo mener quoi enquête azo tourna te azo mener enquête mais si quoi enquête yango mutu akokota prison eza ye moko procureur Yvette motema na ye ekokangama akoloba nasala nini na mokili oyo nzoka basala eloko te Karine Mokonzi na Ferré bayoki kaka bilengi en plus na voix normale bilengi eza bilengi esalama poto yoka yango banyama bayokaka yango sans problème biso toza banyama te mais tozosala yango mpe na voix normale yango wana Yvette Kalombo oza mwana mayele dosé oza mayele mingi mais dosé contrôler mwa moke makambo no ezokende bien bato ebele balingi yo mais komisala pasi te mpo toza na posa na yo kolinga te oyoka matoi mibale litoi moko wana okoki oyoki ekoki yokaka te moto ozwi 12 même Myriam Mokonzi ye pas azwi 12 mais aza sœur grande sœur ya Karine mama ya Karine ye moko na ndako azwi 12 ye kuta azwi 12 te 703 biso Karine Mokonzi amata donc ozomona yango wana nayebi kutu te soki na première dame ye pas azwaki 12 yango wana fo kovanda calme po internet etambola kaka mpe tolobela ba Magali Kongolo ba Cynthia Kapasi ba Grace Temo ba Fifi Siwa Ken Biana manike davas manika komeleki nga na message natika kotinele ba lien ya ba gel baza bata niveau na ete ntango na ntangi yango nakomi merci beaucoup parce que nalinga koyoka baton ya bongo meme na kokoma ya rando po rando ezoma pamboli rando ekontinue rando ezala kaka ya maloba mpe na net ezala physique te na nzoto te spirituel mpe te ezala kaka ya maloba po bato nyonso basepela nakanisa na sokisi awa botikala malamu ciao. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Combat Congolais TV vraiment. Maman la zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nya ya danger donc ba ça mtalo la zaki bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss